Saratola TV. Ce qui pendait à solo, maman Olive Vanta Ibango réunion moko ya bongo na kombo ya Belleville. Ngala koloba boye. Siko soki Belleville aza lâche parce que linga soki mutu moko na entourage na ye. Et bongo ndenge ni nazwaka Ayashu apesaka ye na entourage na ye. Ezani Saratola TV. Pasteur de la foi s'est déplacé de l'Italie, Kinshasa, de Njili, si n'est pas assis là, a béni rendez-vous tout dans le lobby na culte. Pasteur de la foi, souka na hypocrite à degré à souka. Non, on a hypocrite à pasteur à Bomoti. Saratola TV. Maman top, dans les filles, il y a bloqué Maman top. Maman top, il y a tout. Donc, il y a hypocrite, il y a un niveau. Toi avancé. Mamilo, hypocrite. Papa est lombé. Eh, hypocrite, makasi. Saratola TV. Comment on peut accepter que l'union se base contre moto pour bien il y a belle vie Tondimi. Bon, il y a pas union chantant comme Saratola TV. La chaîne qui assure, L'actualité m'oblige de faire cette émission avec mon frère que j'étais les noms pour redécouvrir rien à plateau. Tambola na mokilo mona makambo bande konangai obela ka tension et mataka et kitaka tia tranquilliser na mopandi tia likaya bo mopandi tia koka mopandi tia glaçon mopandi tia maya pi au mopandi parce que ici on va décoller. Tous les coups sont permis dans cette émission, sauf les insultes, sauf la diffamation. Tozaka na vérité na maboko. En tout cas, émission na biso lelo ezapena moi kili. Mais robimisa pena ba plan ya makasi bozo bakiti bo fanda. Ba Abakouk boza interpeller na kati émission oyo bozo apende sika na bino bo fanda. Famille bo tapé boza interpeller bozo bakiti bo fanda. Maman Olive, en tout cas avec beaucoup de respect, maman na mona raloko la au sepelarana yo za na ba miniature, na mona raloko la au sepelarana yo na batuba lo baramabe na ba kombo na yo au sepelarana ba analyse. Apparemment on met ça na déjà na besoin na respect nion son azu kiti à pouvoir na pesio na bengio maman Olive Lembe Kabila zwa pe kiti fanda. Pona nini babuzo ba nyonso le kanara na internet kombo ya maman Denise yakate. Pona nini est-ce que maman Denise asunga ba comédien te asungaka mais atiana kwen na ye lokola maman première dame avanda na ngwende na ye pour que buzobe ya kolata nzoto na ete na bengi batu nyonso o bolingaka théâtre ozwa kiti bo fanda parce que babi mitumi balé ezo loba ezo analyser ya Gabi ose épargner te nalanda ki olobi miniature nde eza problème te Loko Mistar zwa kiti vanda. Oza pene interpellé na live oyo zwana nou kiti vanda parce que boza ba en tête ba problème ebele. Si la oza épargné te et si ko zali na sa moi zwa kiti vanda luke sika moi pio po mo eza kuna makasi vanda to solo la likambango. En tout cas un grand merci na batu nyonso bolinga émission nanga batu nyonso botala ranga batu nyonso tu bo s'abonner na chaîne nanga na ba obo s'abonner te bo s'abonner massivement po bo ratarata et lorote babi marambo astikezo ya na chaîne na Saratola ba anglophone pe bo ya bo s'abonner parce que babi ba anglais rolekana awa na chaîne na Saratola pour tous za ba courte il faut to pratiquer en na télévision donc bo zala wana ebele bo s'abonner massivement ba meilleur fan du monde na bo sani bino te na linga bino mingi ba yanga na betela bino tolo en passant na pesi papa tadingala pambote bisika zali en tout cas mabezali nokwa bana bonjour. Bonjour, merci beaucoup Maman Sarah. Oui. Merci encore une fois. C'est ma première fois de venir ici. Wow. Je suis très flatté en tout cas pour votre maison. Merci beaucoup. Tanto Kola, paix à son âme, mon papa. Ando Ebisabisoboé. Papa est le garde des corps, il y a Mobutu. Ok. Ba Ibu, ba soda, ba Ibu. Alors, il nous a dit Tanto Kola, je salue mes frères, Pacho, Gat, Orly, Renate, Patrick Yambenga, Bielor Rosi,
Et voilà, André Sabiso, faut bozala na ba camarade ba na banda kwa malamu. Pour ce que kuna au talindingi na umuna awe et pesa ngape lobby pour ça na kende na envie te mais na talaki ah ça ça kinda connaît bien bon. Acha couleur awa. Ngape fona salango. Ouais. Surtout en novembre, on a tellement gaillard, c'était beau à voir à l'intérieur. Pourquoi? Parce que papa a dit camarade, ministre, qui que ce soit, voilà. Donc en tout cas, félicitations encore une fois pour la maison. Merci. Je suis très flatté. Tout le monde internet, des fois que on sait mais ça va. Je suis très flatté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci en tout cas. Je salue maman Émilie Setimaïnga. Merci beaucoup. Orphelina Vida sur 3e Dodan, la commune de Kisensou. Vous entrez avenue Kinzo, la 3e parcelle. Et au Mimini Banawana ata Maya Romela. Baguen des classes na 50 francs, 100 francs, ça sera quelque chose de bon. Tout ce qu'on a orphelin avec Zamabomola. Merci beaucoup. Nkana Niango Nango et maman Sylvie Njolie, je te salue aussi. Merci beaucoup à la maman chérie Moissy, chérie à Moissy. La famille Libotana à Londres, je te salue. Maman José Loussadou Sou. Merci beaucoup en tout cas. Mamie Tadina, je te salue depuis Belgique. En tout cas, la bonne sanité. Maman Gisèle Choka, je te salue. Maman Rite, ma Vouidi aussi à Maman Edoxy. Aurélie Mafouka ba Aurélie. Maman Vicky Donvunda, je te salue, partenaire privé. Merci beaucoup aussi na Maman Nabiso, Maman Zozo. Moi aussi, papa Noé Mavakala. Oh, grand poète. Grand poète, en tout cas, tu peux si on beauté. T'as dit, mon ami, je te salue. Oh, Zélanga, mais il faut nous répondre à la rendez-vous. C'était très important. Rendez-vous, il y a très important. Voilà, en tout cas, en passant à Pessi Mbote, clin d'œil spécial à toi, maman Gina Amatou, Motema ya papa Aaron Amatou, le prince de Dubaï, et pourquoi pas na Jenny Beta industriel, moi c'est à Pembe, Balobi Jenny R, et Zawana na Nyangwe, Kendo Somba Bakabelo Naoya bien, et un grand merci à le président Charles Tamboué, là c'est mon papa, un grand merci à toi, un grand merci à Amélie Amoueba, la privée de Orlando Domingos depuis Japon, je te salue ma chérie, Christelle Kay depuis États-Unis, Bakuku Naoya Ngwana, et puis Yukabari, je te salue, couple Yukabari, na Pessi Bilombote, et pourquoi pas Nabatunios Tubolinganga, président bébé, un grand merci à toi, un grand merci à la présidente Maman Nathalie, ainsi que famille Mobimba ya Saratola, Pamela Kabeya, tout, Maman Edouche Kalala, ça traîne. Ezoumela, Maman Edwige, Papa Edi MK depuis Canada, Eliezer Kanou, mon fils les banquiers, Sarah Abouele, Debobouchab officiel, Dalia Onye Mayaba, Dalia, coucou à toi, pourquoi Papa na Celle qui la Rose Bonga, na Bosani Binote, Sol Yaba Memba la fille à papa, maman Makia la Kumba la commentaire, famille Bota Momana Pessi Binombote, non Koboni Moussala. Chaîne, ça va hein? Ah ouais, hein? Ouais, ça va. En tout cas, merci beaucoup. Ouais. Merci à Bandeko pour soutenir. Non, sentir comment vous actifs. Ouais. Il y a Rolanda Rabiso, surtout dans la live, non, ça. Là, on dirait non, ça, j'ai remarqué que. Vous avez alors ça. Non, on dit non, ça. Net au balaba tintin. Mais la combat était batuba au tala, en tout cas. Batuba au benga. Batuba surtout au benga. Ba au tala, ba au benga. Surtout au benga. Et puis, Ndeko Moura benga qui, bon, dommage, je m'en ai mal fait un impact dans la live, mon assalaki. Tout le monde me suis mis beleza au Lobama. Mutabenga qui? Mutabenga une émission à qui Babylonien. Babylonien, ok. Alobi. Babylonien, on a sali émission, on a obéta masolo et à Nzembo Bayembaki, la famille Libota to Embaki. Tikara. En tout cas, serrez vos ceintures s'il vous plaît, partagez déjà cette émission. Voilà. Na Yams Télévision. Top Max officiel. Top Max officiel. Voilà. Na Top Max officiel. Et puis na Sarato la télévision. Voilà. Partagez les lives, partagez cette émission. Boti que la biso ba commentaire bandeko surtout ba like toi na besoin. Très bien. YouTube a talaka mais moi ça sali 10 000 vies.
mais ana dit like c'est que ba vie on a nyonso ba sepeli nango te oh bo sepeli nango donc bo tchara ba like et ils ont référencé ba vidéo na biso. En tout cas papa Yams mamba kolobeza moi trop. En fait to kota na mamba politique te mais nous sommes censés analyser sur ces points, c'est très important pour moi parce que toza na basi ya ba kondi pe belé na kati ya communauté na biso po toza na ba kondi belé ba okamba mboka. Très bien. Lelo oyo tozaki na première dame na kombo ya Maman Olive. Ah ouais, je salue Maman Olive. Ouais, et puis toza sous na première dame actuelle. Actuelle, Maman Denise. Maman Denise Nyakero, mbote na yo maman. Mes respects. Mes respects. Ba maman on a mis balé. Ce qui totali bien bango nyonso basungaka ba comédien. Si, si. Mais pona nini Maman Olive kombo na ekotaka na Maman Denise Nyakero pardon, kombo na ekotaka na ba bêtise te. Mais Maman Olive a ça tout le temps na ba miniature, tout le temps na ba dégâts, na ba scandale, na ba comédien comme Maman on est raté. Et ça la sur base de quoi? Bon, moi je te dirais d'abord, Maman Olive c'est une maman d'ailleurs, je dirais pas, je dirais plutôt c'est une vraiment maman très respectueuse et puis elle a ma qualité est belle. Oui. Oh yo des fois, mon moto sera tali, il y a le côté négatif té, autant le côté positif. Oui. Il y a un ami, je salue Mouscador depuis Paris, depuis France, à Ebisanga à Lobby. Sur le mot lingamutu, ça les fort tard la défaut naï. Comme ils sont bas qualité, ok. Sur le défaut ya mutu, au commissaire ngoka bas qualité. En tout cas, boza très à l'aise n'est pas ça na. Mais sur le défaut naï, au comment on compare on a bas qualité naï, au moins bas qualité ça mutu bas défaut ils au baillé. Mais sur le n'a pas défaut, n'a pas qualité, ni on se commis qualité. Au comment on dirait Yesu Massia. Maman Olive a la moto. Les Arabes qui sont comédiens, ça a marqué sur le théâtre. Ah, il y a un moment où Maman Olive a moi salut. Tout là. Oui, Maman Olive a sonné les comédiens belé. Après si les comédiens belé éclairage. Après si les comédiens belé bambon a garantie à bandaku. Ndeko ba somba na bandaku. Oui. Ndeko moko le cas hier on a TV le biais à sa vidéo na nani. Comment il s'appelle? Ndeko comment nani? Zuma. Bakani Maman Olive, bakani Maman Olive, bi bongo lobi na Maman Olive benga, zena pas ma garantie. Tant ba keki ngakati, bakyo kutana Maman Olive bakene Lubumbashi. O ba yimba kitobeta maboko, to yamba kabila kabangi. Maman Olive a pesa mbongo, mbongo ane permettre ya azo 45 ndako. Sui mbule beta ba opolate, balali na ratsa ndako ba tranquille. Ko nti muta bongo lo mabe Maman Olive. Mais il y a certaines personnes où ils a Maman Olive o me mabino. Loko la maman. Avant Tibino et Sibino, moni de dosa awa. Yam se fotika boy, Sarah fotika boy. Conseil kaka. Conseil kaka. Kutunga indi na za a Maman Olive. Non, c'est pe la tenir na omona. Yo Yams na Sarah. Bolingana. Bolingana et salanga mabe. To tadinde ngozawa. Kokanga mingi na Christ te pona omona on dirait Christ au baby sao. Apé Sibino juste conseil le roi maman. Pobiso pe na banda ko to peksa ba na biso na bato si ke ki camaraderie na yo na ye na zo mona mutu likolo liko maman a pesi conseil mais ngana otuna question conseil au maman a pesa ki et se retrouver na monoko na mato ya mida dengenini parce que conseil au maman Olive a pesa ki ba comédien ba kenda na bango Dubaï il y avait Mama Top il y avait Sila Bisalou ba sœur na biso ya Gabi et sika ya Gabi lo bara ngai naza abakuku naza nga fanatique Sila c'était à Dubaï na Dubaï kasi réunion ka wana ka ouais na réunion wana Maman Olive a pesa bango conseil en tout cas so ye pembeni nanga kolinga te ko sala boité ko sala boité. Peut-être Maman Olive a calculé, mon sous oiseau calculé. Parce que Maman Olive, voilà, Maman Olive a calculé, rapidement mon sous pour la réaction. La réaction d'ailleurs dans mobile mon sous, Maman Olive a tel habité. Moi non yo, na calculé. Na mobile oyo. Voilà. Ninga kanda et puis ko calculer PB bidon genre. Na mobile mon sous. C'est comme ça Maman Olive n'a pas calculé. Après si nos conseils. Mais simba na nuana, simba na point. Tika na point wana to continuer. Est-ce que ezaka tozo analyser, c'est important d'analyser parce que notre grande dame, Maman Olive, a commis exposé, puis a mis côté ici dans potopoto, oh, il fallait pas. Voilà. Est-ce que c'est important, peut-être que, dans un exemple, le rôle
na oboko la baleki topé ba bandeko ba camarade moko to bana moko abasi est-ce que naza obligé à changer destin na ba choix ya bana wana pas forcément ouais que ende nazomona Adassa boye Adassa fabala kaka mwana ya camarade nanga ministre Adassa fabala kaka leki ya ministre. Voilà. Entre-temps, Adassa pas dans la vision na yazomona kete na sepela na donc est-ce que forcément maman zana a koki ko désorienter destin ya mutu to pe motema ya mutu. Oui, mariage, toute vie de couple, c'est quelque chose de mature. Maman peut-être tant que ça rango na idée ya ngan olive na mbongo mais peut-être même sou yam sa na mbongo te peut-être même soit Adassa na le côté ko joa Adassa ko joyer ko tchaye peut-être na mona ministre oyo tona ndekwa ministre tona ministre oyo apembe nanga et pesa ye mbongo na poids voilà na poids. Alors, sur le plan intérieur, il y a moto et contact. Et contact, oui. Maman, vaut mieux la paix que 10 millions de dollars. Parce que tu as 10 millions de dollars, mais on a qui m'a dit, bon, il y a mais ça, mon monnaie, ça va sans pas n'anda quoi, si mi téléphone, tout passe, mais on a 10 millions et fan y a tant de étage. Mais moto azana 1000 francs, na kata ki tuka afani moto mo azana ki mika ou to moto mo kana route mo kali ko si wabanza kuna abimisi 2000 na excusez aki asombi Thompson na ye akali ngona mafuta mbila ya lié akeli mumbu wi ah la vie est belle na moto ana ba 10 millions non préférer moto azolia bongo amo liva saka ngona likanisi peut-être ya kosunga bango mais sans pourtant koyeba lelo yo pour te vendre bien faut to yokana pour te vendre bien il faut te yeba na pe nano ngana na moto langa mo beka no lobi Adassa na moto lay moko boy o peut-être ba yokana ka mieux makasi mais yo bité Adassa nga lingi etenga lingi oyo en général o imposer Adassa botali bon maman azana choité na sa no logo ya lingi Adassa ka boni koto na moto bande ko se comprendre mieux. Très bien. À quelle place yo moi en général a checké au coutinga na de moi en général na de na ba moyen nanga donc tu as rien apporté na vie nanga je suis obligé de t'imposer ndenge na lingi a comme si moi si chose c'est ça yango logo peut-être et sambu ça peut-être comme maman voilà et ça ba cause parce que to che virgule wana poto ozonga na réunion wana voilà mais cause à réunion wana et ça ba scandale a combo ya maman Olive na réseau si donc quelque part toza bana babi l'équipe a beta rambondati mwana nda beta rambonde ki ba papa mikolo ba 90 ans ba obina donc biso pe toko memela maman pe moi conseil alors au moni na vie pose à la bien à batu ko imposera batu oyo ils ont pensé na oté voilà faut yoka proposer il faut solo laka oyoka pe batu mwana na yoki o na ngana mona kiki il faut ça na yepoye nazomona peut-être yo ko expliquer au solo na mona on peut argument pour permettre ya mona ah mère a raison et puis balé ki barotala libala liboso ya balisa suka lango eza na réseaux sociaux to marché ba monter libala ya chou to mona ba scandale ngaiza na ba scandale les artistes ko maman lui va continuer alinga kiazo ba organe ya réaction ils continuer parce que eza na ba audio mususu e bimate ya na ba audio mususu ngana zwela ngo ba appel na bombi na ka kombo mutango abala nga Sarah ko cha ba audio wana te parce que ba audio ezalaki kombo ya mama Olive ezalaki penza na kati ya salité wana nyonso wana baleki ba otala ti ngaso na fanda wana baleki leki mo amoniki na balisa leki mo na volonté na ngali bali simbité est-ce que olinga yo pesi so linga te akoma na méfiance aba ngape na suka lokwa ya shikanga na sa vie na ngani na lingi alors pona kovanda malamu na bato batela ba relation kolingaka ko imposer surtout makamba bolingo n'impose pas ba solo laka si ça proposer moto soko moni ya lingi na été bon vas-y otiki parce que lelo ba scandale comme na ba réseaux sociaux ba ranking nyons tout oh maman aza ko se créer na bateau ya yebita zo maîtriser te ezo uta na bakamba ba relation fongo la virgule continuer na fongo le réunion maman a pesi conseil ya lobi na lingi boy maman top mutazaki wana ya Sila ya Gabi ya bateau bazaki wana je crois bazaki ya top
bazaki mo ba ya belé bazaki mama apesi bango conseil nga siko na fandi na yebi conseil ngo place bimela kité na zaki pété tant on a yoki ngo na munoko ya mida olobango na bi makambo abetili sola conseil abetili sola conseil na bi makambo mida zoloba mida longwa ki France akendaki Dubai kutanaki na bango to ndenge ni na bando se poser la question non mida a été informé babengaki ba informé et pas ya moto yo azala ki na réunion mutu direct quoi ça na réunion tala belle vie à la fille moko boye lâche il faut employer ba mo et bimaki nani mida lobango ba mo ami lobaki lâche alinga pembeni ya mama yango mama azwa sundola ye atika ye bato nyonso bazakana ye bakenda ke pa ya belle vie te oya ko kende pa belle vie ye pa ke to kabwani oyebi bola mwa moto mabe ya moto babomba kango na motema salita mutu babomba kawe bola mwa moto olingaki babimisa bato nyonso bamona ke moto wana azalaki bien. J'ai un ami, mon rêve, je salue mon rêve Kaimbi ayebisi nga lobi mon cher to na ba bien moto sala na vie eleki ebele mais pona likambo ya mokie kokanisa te likambo to koyi nango oyo elingi kabola biso eleki bola moto sala na biso mbale to bebanaki mais alobi loko wana ezongisa nga na bi loko c'est très fort. Maman Olive n'a pas regardé bola moi belle vie pemeni na ye Maman Olive pouvait pas garder ça à l'intérieur. Secret wana quoi ebi que baza batu ba comédien ba lingana raté ba chichotara de gauche à droite elle pouvait pas. Maman Olive OK peu ko loba kaka ke non loba na bino parce que ça linga passi. Lelo yo Maman Olive to tanga kombo na ye parce que betaki lisolo wana. Oui et parce que tongaki na ba comédien voilà. Tanga beti solo ba comédien bango moko. Babimisi yango na monoko mida zoloba mama top a ABC belle vie ce qui mama top a ABC belle vie c'est que ça vrai bref c'est quoi tant mama top a ABC belle vie selon mida ndenga lobaki que ça vrai bon yé mida na ABC yekasi so mama top muta ABC belle vie bon yesi koyo nani informé pour mida na mama top basola ta fingra mama top mida na belle vie basola te afingra belle vie donc à la place où il y a une source d'information soit y a na TV soit y a Gabi Maman Olive toloba yete parce que na niveau na Maman Olive jamais peut faire ça et donc bantumi balé et puis Maman Olive tant avant de banga na ko pesa bango conseil mais conseil wana e bimi et comme kuna ndengeni c'est ça place mabeza yango moni ngai loko isanga pasi bandeko ba mité amabe bandeko ba pessimiste d'information wana ba mité amabe tu sais pourquoi il faut qu'il bata la valeur ya maman Olive bata la grandeur ya mère wana bata la bolingo ya la kisaki bango ndeko na oto ju bango 5 10 otie bango na avion ke na bango Dubai au sommet de bango au slagisi bango bolingo mais de retour la réciprocité avec maman Olive c'était quoi c'était ridiculiser cette dame à ce niveau vraiment ya ko kitse na poto ye moko azo koka soko bimate c'est ça en tout cas décision azwaki ya koloba ke ngai maman Olive na komi nanga en fait na évité na mona kiango na yoki yango na moni yango te ya loba go verbalement mais ba rumeur c'est que maman Olive bien lingi souvent ba comédien comme na bata banzango après un moment to moni na bata banzango en tout cas ngana zaï d'accord na bi kota bata banzango et ça moi bêtise ils en moi difficile ba bêtise et kota parce que bata banzango bana ko bata médiaté ba makamona te ba mona ka mère au soutenir biso et puis ils a bien. Est-ce que c'est important na ex-première dame qu'on se retrouve na kata salité ou ya alobaki atongaki asalaki réunion est-ce que vraiment c'est important maman yokanisi maman Denise maman na biso la première dame asala initiative mo ya Denise fondation maman Denise oui aso ba comédien nyonso akotsa bona kata fondation na ba gena traitement na ba hôpital gratuit nga akabola yo kanisi akutana na ba comédien te akutana na bango basolola rapé basolola siko makambo basolola pour nini eza tala eza batu musobo tala biso bo lo batozo comparer te à un moment na ba stade musu c'est comme on senga comparaison foya parce que oya utaki ko za la première dame
o azana actuelle première dame bango nyonso bazo sunga ba comédien mais pourquoi combo ya maman Olive eza donc na ba bosoto moko ko mériter elle a voulu embrasser tout le monde sans le savoir qu'elle a embrassé dans ma goro na kati. Donc tu embrasses tout le monde comme ko le embrasser na ba vie privée na bango o diriger na ba mitema na bango non là c'est mauvais au moni phrase moko oyo mida bimisi wana soki pende za ya solo maman Olive avanta bango réunion moko ya bongo na kombo ya Belleville ngala koloba boye siko soki Belleville aza lâche parce que alinga soki mutu moko na entourage na ye et bongo ndenge ni nazwaka Ariashu apesaka ye na entourage na ye ezani na ebite to bien komoni po kasi mabe eza ke Belleville alingi na entourage si siko Ariashu apesaka ye wapi na entourage na ye si bon peut-être on a pensé ndenge mususu ke Belleville sans sa Belleville non aza parent ya Belleville ba parent na biso kutu kuma telemela bango ba maramba ba bolingo to telemela bango to pesa ba parent conseil chaque fois na bisa ba parent motika botika bana basala ba choix na bango pesa conseil soko zo mona mabeza italisa mona komoni mobali ona zo mona ya za aventurier na boye ko imposer yete po akoyoka yote talisa e ba solo la keza coopération mona nga vanda moni mobali ona ebi kolingi mingi mazabu azabu au cas contraire soko boy conseil na nga lokwa mama okosibir conséquence et corrigera mieux que conseil ozo comprendre awa siko toloba Ariashu a se soumettra na ba ordre na onyonso lelo yona Ariashu bozandeni bakabona relation baby parce que libala wana ezaki na vite yaki na fondamenté ezaki na ba choix na bango te mobali oyo ba pesi bo bana na parce que ka ba pesi yo ta la place basuka ba soutenir libala na bino basali bon mariage des rêves mais tala lelo ah ouais c'était aboti maman Olive azola mbele foufou donc c'est à dire maman Olive azaki pour couple wana et kende liboso a fait évoluer mais et couple le rose na fondement te ya mwana eko ya bongo en tout cas pona oleka na dossier ngo batu bakamwe pourquoi na bimisi ngo parce que ngabilo msusu eleki na internet mukolo molimo na ngeko ya na ozonga na bandio analyser sur yango na zalu abnandeni na ko analyser sur likam oyo siko na nyoso net to yoka boy. Pouvons-nous dire que maman Olive a cause de séparation na Belleville na sila? Bon. Na betoli solo. Oui, mais pourquoi on a tenu une question en Pourquoi? Ce qui tobito kota na analyse. En tout cas aujourd'hui faut nous supporter. So tobito kota na analyse. Net na part nanga. Nakolo ba oui, c'est vrai maman Olive a cause de séparation à Belleville na sila. Na zuka exemple à Réunion. OK. Na keno musikate un exemple à Réunion parce que tant que Dubaï, si la Belleville déjà va y Canada, ba ma finga de gauche à droite et les Canadiens donc ma finga déjà. Place yo yebi que si la place ici la zana ko betali sur la Belleville po ba yo kanaka te a obete la batuna ye e ko bimana na internet. Si maman Olive a eu confiance et au vent sabango ko parler sur Belleville, elle a pensé à quoi? Oui, maman Olive. D'abord, Belleville, si la Koya n'est pas maman Olive, c'est Belleville. Ok. Belleville, Moutanor, ça a liste. Je veux informer certaines personnes. Bola, moi, pour la rater, en fait, nous avons pas moi, moi, maman Olive, elle est comédienne, nyonso. Bato nyonso ba saka ba émission internet et ba kombo na bango. Oui. Atala saka ebi ke o yams. Et ba ebi o kala. Abengara. Bato fu ba sa liste. Nana posa ya mutu boy. Ye moko. Na kati wana nde Belleville azwa Barési à Cotissier na kati. Tu peux imaginer. Barési a kenda kuna maman Olive mtamemaite. Abenga été. Nde azu Barési à Cotissier na kati. Azu mususu za kinani je crois. Journaliste moko pe boye à Cotissier na kati. Azu à Cotissier batu na kati na volonté na ye mais ezali na programme te. Ndenge pe azwaka pe sila. Maman Olive abengi yo oye okoti. Kokende kuna
Après un moment, si elle a une belle vie, bah yo kabwana bango tranquillement. Il y avait pas de buzz, zagi au samsa ne koto pour samsa ne koto. Tranquille. Mais problème ma casse c'est nini. Style. Évitez langage non employé sur les bien. Style. To lo lenge ya François Balobaka divisé pour mieux régner. Pour mieux régner. Nga na monyo ndire ya ngonde zo vivre. Ya ngonde zali. Pourquoi? Parce que maman a le droit maman moboti. Il faut sangisa. Sangisa bana. Comment maman Olive accepte ben si tu es au leka, il y a Belvina si là, to kotsa na kombone na kati. D'accord. C'est ça. Maman, c'est le mouton à réussir à Kaya ko sangisa Belvina si là, ba mata place moko ba seka, ba bina me ba ebi ke to so la raté. C'est maman Olive. Non, même pasteur de la foi n'a pas réussi à faire ça. Maman Olive a un monopole ya ko. Ya benga Belvina. Belvina na posa on a bureau nanga. Si là na posa ka biso misatu. Akati a okende. Si là na besoin de sikoyo, azana tournage aussitôt akati akepa Maman Olive. Akutani na bango asoli na bango. Makambo na linya ngote, ba cameraman boya. Bopesa na mbote, lancer message. Abakou tika makambo famille bota tika makambo abu pia. Nana besoin na mona bino mikolo botambola rabino mbale. Elle impose des lois sur et ba osala. Ba osala donc quelque part, yango moni na ebisio analyse à l'élo, il faut nous supporter, c'est important parce que au moins makambo est comme ke mabe. Na yebiso zo kende mabe. Makambo est comme ke mabe. Alors lokezo kende mabe avant to bana ko condamner, oh ba Abakouk, oh famille Bota te. En tête, ce sont les deux femmes là, Sila et Belvi. Et pour nous relouer ba sous sa makambo ezo utawa pi photo yeba nanya za cause à séparation parce que tout monde Belvi a aidé Sila pour la chaîne. Si Belvi tout le monde a vidéo bazala na bango bien mais bandaka makambo et comment que si la pas eko kota eko rejoindre pas maman Olive komi makasi eza kaka gero ma eye makasi kaka tango ba ke Dubai Belvi akete babandi oba ke ba jeton oloba ki trop na esika yango ba che yo pembenyo loba lisusu mama ba comédien nyonso bande ko landa Belvi po asaka liste nde bande ko tonda na bureau na ya kanda na nini ba kata ba ya souté ba komo ki pasila dans le loto lo ba tuto ba tondi pasila ba na besoin liste ba besoin liste parce que le lo comme si la nde a fa chérie voilà ngana mi tuna question. Est-ce que y a un maman au bateau na raye au bout de 5 olinga mona nini mingi et sauter na lingara moi na nga o makasi ko leka moi non est-ce que maman bongwaza na ko sala ngote jamais mais ngamoko en soi na kati na nga na ebike j'aime trop mon fils j'aime trop ma fille par rapport à bon nous va na lingara bango mais particularité ezali mais jamais je peux le dire comme ça on te voit parce que dans côté ça motema mabe pas ba yaya to baleki na c'est ça ce qu'il faut se dire. Mais on doit se le dire entre nous amis, entre nous sœurs, entre nous frères, que soit ils montent au salamabé, il faut essayer au salamabé. C'est clair, maman. En fait, nous ne sommes pas là pour flatter Sokinani. En fait, mais on doit flatter qui pour, on est vraiment obligé d'analyser sur quoi à la fin. Ouais. Bon, on doit flatter. Pour prendre quoi? Quoi? Oui, vous avez flatté rien dedans. Ça dit, parce que nous avons une question. Tant on a les solo à corbeau na renard na lobaka corbeau a simbi fromage na manzaka pas ali kola nzete renard a tie mundu kité alandi yepete kaka telemina se ye likolo a lobby corbeau a commis flatté a commis flatté il y a niveau ya atiki fromage renard a juga fromage atiki oloba akena ngomba mo mais so ben mutu musubla ça n'a pas olobate personnellement on a bien assis la flatteur renard. Personnellement, on a bien été renard. Parce que je regardais tant de vidéos ici là. Et j'ai compris que si la zaba genre flata batumingi pour ces flata pechanga flata belvi au contraire sur luki ba vidéo ya baninga ya bandengo na basaila baninga ezate mais ye asala ki sankara pona baninga mingi ba ezaba genre ba nature ba flatter elle a fait trop en tout cas bandeko ba oza choqué bolimbisa na yebisa rabino à chaque fois je vais choquer tout à l'heure on a loba ki ngoti to koti na zone de turbulence zone penda ya makasi donc en tout cas les coups sont permis sauf les insultes la diffamation on est en train d'analyser c'est to landi bien non no boyo ki sika to fingi moto te to diffamation to salbe diffamation c'est parce que ce qui to bito loba
Maman Olive te mutaza cause ya séparation bandeko mibale. Massa Tchapé. Mais yango na ebisio. Est-ce que ça na maman a tu mais maman Lubumbashi. Non ça na bana ah Olobi. Ah mais maman Lubumbashi ça ba simbili puta maman. Ba okabola vidéo wana ezali. Mais ti ba okabola bongo basola te. Maman nana ma belé oloba. Oui bi pasteur de la foi avandi na Italie. Alani la butu nzamba ebisa lobi makambo ninge ekende bato ba okufa. Tu dois intervenir. Pasteur de la foi Mathieu vient comme Kinshasa vendredi. Aussitôt à comme Kinshasa vendredi, a bengi Mama Sila. Mama Sila boni bien dadi. Nana posana mona. OK, lobi na yanda. Maman Belleville boni nana posana mona lobi na mona. OK, c'est bon. A bengi Mama Sila na tongo. Mama Sila boni oui dadi. Oza naza ndako. OK, c'est bon na oya. Pasteur de la foi démarrer voiture comme pas Mama Sila. Mama Sila boni bien en tout cas dimanche nana besoin en église lobby à 14h. Dadi sans problème na oya ta. Dadi bing singa kit na été poani. Na oya. Abimi wana Mama Belleville boni oza wapi dadi naza tournage dans ma campagne nazo ya wana OK maman le bien la besoin na culte tokutana pasteur de la foi communauté église assisi maramunae ba komele bando ya papa Belleville avandi papa R Koki makambo fait banda pasteur de la foi joue téléphone azaki na bureau abengi moto azali banda na kata salle na kata église abengi allo ba komele ba DG belé oui papa ba DG belé ozomo na sœur si là te na moni nante bon sœur Belleville azali OK c'est bon pasteur de la foi Kati abengi sœur si là 1 2 3 4 5 appels oh yambati oko imaginer nani ndana bezo aussi ça makambo wana te. Peut-être Belleville a ébiqué pasteur de la foi benga biso boye. Ils ont un problème. S'il n'a pas ébaki, pour n'y a quitté. Pour n'y s'il a quitté. Donc t'as encore si ça m'a ramené au cas maman Olive. Donc mon doigt a monopole la minito. Ya osangi sa sila na Belleville ba yo kanate mais to moni bango ba okata liputa moko na kata seni ba osolula pe boy mais biso to yebi ke ba solula kati versa tuni sila question na émission moko versa lobi ngana zalaka na bino na mona ka ndenge bo solula ka mais tangu mi da kota bien sali sortie médiatique pour finga Belleville des mères abimi koto pour régler quand il y a mida bino bo yo kango pour n'inté beaucoup lancer message à l'obaki na permanente si l'obi est-ce que yo obi ba fanatique au batala on a la voix du peuple baza ba fanatique baza sensible ba linga ka mutu na bango bongo yo ka inti ba fanatique baza na kimbanteke ba bunda ka pona wera mtatinda bango wow yo mona ba fanatique ya Michael Jackson. Il fait Michael Jackson est un fanatique de Nyonso. Tant que petit exemple, on a vu si la combien d'étapes à Wera. À combien d'étapes à Michael Jackson? À combien d'étapes à Michael Jackson? Ah! Mais c'est que c'est un peu comme musique, donc il faut te lever la carte comme bon. Toi on a choisi. Fali Azur Robinho Mundibu après concert au Kendagi il y a Rebo na innocent zogi ko pape si Rebo na Robinho ba beta Robinho qui a beti concert papa le ba yuse mama innocent so comme ça que so ndeni ba warrior ba bandi au finga Robinho Fali Azur ba kutani na Paris a cheka téléphone abi pona bo moto parce que c'est moi le vrai warrior donc le numéro 1 ba warrior c'est moi faut na décider moto kufa ba warrior bobo me la petite nga Robinho Mundips moto quand lobby bongo moto nie. Donc quand un artiste n'arrive pas à maîtriser ses fanatiques, c'est-à-dire même l'artiste est devenu fanatique de ses fanatiques. Donc l'artiste a commis manipulé par ses fanatiques. Voilà. Or artiste n'a manipulé la fanatique. Voilà. Donc autant on a commis fanatique, il y a pas fanatique nanga. Donc c'est que fanatique nanga comment manipuler nga. C'est clair. Bon, ce qui promet exactement, bah tout ni siko Belleville émission mon asala analyse lobby et pas Vincent Kaka na même émission ga asala. A émission lobby yo na sila bozo kanate makamore bi marakutu yo tindi jini mo na lemba finga xil machin Belleville bia solo na ngai au vidéo moko de bimi bozo bunda na xil Belleville a du téléphone na il est Vincent autour na question ta composé numéro xil ayambi. Allô mon mère boni bien osa bien
Le biti to si so la to la lisinga pongina ko seka na otina la lika bon na biku de so le ba so nini. Ah, OK église, non OK église, bon ça me la ponanga. Akati. On comprend mon beleki. C'est-à-dire alingati alakisa bino ke problème les attaques. On a nini si la pas encore ça bon côté alobaki ngana na pour ma belle vité. Réponse ata ya boye. Ata ya boye kaka. Ngai personnellement na pas ma belle vité. O ça ta hypocrisie. Ya on a ici maninde ko no bi. Est-ce que bon to chaka ke si la bien. Belle vinda mabe. To che bongo. Belle po ba finga belle va bi belle veza hypocrite, belle veza mwana mabe. Belle veza hypocrite ton dimi. Bon, fait un miracle là, c'est pour ça qu'on pire si la bissale. Hypocrite. Il n'est pas ça hypocrite. Fait un miracle hypocrite makasi. Léa ndaya ba longwa kutu groupe simba ba ko fungola groupe soki tapis rouge soki mutu rouge soki ni yango blo moi bongo na sila ba longwe antenne abake Congo web. Léa ndaya hypocrite makasi. Exil péchant a imposé producteur à son billet na visa a benga nani sila na Afrique du Sud. Na calcul ya exil na calcul la producteur té. Exil hypocrite a dégrâce souka. Yene nzambe na bango ba hypocrite. Exil en tout cas hypocrite si la jusque là regarde bien. Pasteur de la foi s'est déplacé de Italie Kinshasa de Njili ti est pas assis là a bengi rendez-vous tout dans lobby na culte. Pasteur de la foi souka na hypocrite à degré à souka. Non on a hypocrite à pasteur à Bongoti. Mama top dans les villes gars ba bloquer mama top yegutu. Donc yo mandé hypocrite ya na ebi ya niveau té. To avancer. Mamilo hypocrite. Papa Elombe. Hypocrite makasi. Papa Alain hypocrite. Ya Luka hypocrite. Aziza hypocrite. Natangi après près à 15 personnes déjà au bango nyoso ba pas mutu moko. Comment on peut accepter ça? Comment on peut accepter ça? Et puis il y a des fanatiques qui soutiennent des gens, ces genres de personnes. On est vote. Atayo moko. Atayo moko za na place nanga. Comment on peut accepter bato nyonso baza contre moto moko pour moto wana moko aza bien bango ba mabe. Ya Belvite ndimi. Bon, ya bato nyonso ntangi ko mbwa kasi. Ya Papa Elombe. Et surtout ya Papa Elombe. Webi Belvite asalanga pasi. Asalanga pasi. Ayebi singai obiyams. Na koma na niveau na zui téléphone asila. Na zui téléphone na ngana benga sila. Pour na bisaye guerre eke mabe. Niveau oyo mida ofinga la président Lomba olala te. Na benga yena mikiti sana senga ya ta pardon. De konanga na salon mabe limbisanga. Na koti wena ta numéro sila ablokanga. Pourquoi imaginer? Qui veut la paix et qui veut la guerre? Ça se voit. Voilà. En tout cas, na régie, na senga boche la biso spot publicitaire, na film kitoko oyo et bandi déjà ils ont les canaux chaîne à Belleville télévision Misanthropie. Donc bolanda teaser oyo et on se retrouve tout juste après. Saratola TV. Tu comprends? Bilemba wana yo mto tshanga yango na butu. Yo mto tshanga yango eza mbala suka oki. Eza mbala liboso pe suka. Na telelaka yo mingi. Olobaka ebele na gobaka. Mais cette fois-ci je vais vomir. On comprend? Je vais vraiment vomir. Telinga boso bananga ba parabole loba nanga vérité na bisaka zala clair nanga na ozonga te loba nanga tika kinga aya okuta na libala ka ya bien $100 na deka nga kutota $100 na zonga bongo yo mama wana bino na monde ngana mono yo piken to komi égal oyo simba te fona sa ndenge ni fona la kiseke na za mama populon ngam na mima 9 mois mobali ba commissaire alekela ngai mbata e Karo ba nga bongo te oki ma. Kozo daswala te. Oki. Ko meka bu ko musuto ko tela ko te na tele yo tele. Ko meka te. Oh, je fais nani? Est-ce que tu as mana? Nga non. Pas de problème.
faut na mutolo ti eloko. Wa koyo eza personne. Kamuna sola c'est Madouya là. C'est Madouya. Ouais, c'est Malabar. Na fola na yi. Pétele bino. Na répétele bino. Tazamo mukia wasa. Toyokana na répéter yango Maria Ronen. Azabula, Azala ndumba. Moi na yo boy bitakaye. Toi dikete to bando manquer respect. To sende ndiko na. Tala Ronen, ngai nde na sala toi ko benga ebula. Yote. OK? Ngai moko parce que ma femme m'a acculé à plusieurs fois. Non, ma cousine, c'est là, son nom, tout ça. Et je me suis battu, je me suis décacassé pour y avoir espace. Donc tu ne comprends absolument rien. Yo, boye pour na impolitesse? Non, na boye pour na impolitesse. Boye pour na boye pour todo pour kana discuter. Na nini? Na kotala na âge, après nous. Aziza. Fils du diable. Tu es un fils du diable, biologique. Sors et ne remets plus jamais ton fils. Léa, kendeka pono kono poza kundi ya mchika kendeka. Ngai natika yo vanda wa Léa. Mobali no alingi yo te. Tangu leki na ngaza kina bolingo naona tika ki opanda. Leki na ngaza nesu na bolingo na ote. Alobi yango pe na misu na yo. Soki nzo simba te mama. Pokangi ni saka bokete. Ba feti yo bosali salia wananda ko ba feti roko. Saratola TV. Voilà, nous sommes de retour. En tout cas, on a beaucoup de misanthropie et comment mi bon on a Poutine à écriture belle vie quand dit la patrona. Bokende déjà na chaîne na lombangu bokende rota la film qui toko oyo et ça ko édifier bande comme bota ba famille. En tout cas, félicitations encore une fois na yo belle vie quand dit. Tozongi na plateau na biso papa Yams. Voilà. Na banda pour na ko conclure na histoire oyo ya bande ko na biso basi mi balé. Na maman Olive, ça n'engage que moi. Naza libre na ba analyse nanga. Je trouve que maman Olive a une grande partie à cause de la séparation à bande kobasi. A une grande partie à responsabilité d'abord. Azana une grande partie à responsabilité, mais le quoi ça la responsabilité on a comme une grande partie à séparation. Parce que responsabilité on a qu'est-ce qui l'empêche à Kendena Bango quand voyage oyo ya Lubumbashi basimbani ba maputa bazo sola pour nita prewana akokova ntabango pour nini ka wana sur place te asala ki yango parce que na mona gonde ba jouer. OK, merci beaucoup. Et loko na yaki na bino awa si la na belle fi botika likolo ba comédie bazaki bon nyoso bokita na sebo vanda na yaki na bino awa parce que si la na belle fi ba so mais zo sala passe parce que ba to ba lo bangai na mama responsabilité na yo donc maman moko boyo za na bana mi balé ba so la raté aux à l'aise. Voilà. Aux otambola pena bana mi balo ebi ke yena ye ba sola te ba bomana na internet. T'es plus loin au tiki sko mwana moko o ba to ba lo ba ke yo linga ka elisuté. O tiki su mwana ngo o voyager na mwana moko. Pour ni to zo eka bana misusu bo bino mi balé bo bana mabe. Boyo kana te bo banga même panga bo respecter ngata le botikala. Botikala. Na luka batu. Di nani oyo yaka nani oyo yaka bino ni wa mikolo. Ah est OK. Même na arrogance ils ont ça ma mikolo et ça na ma soute pour te comprendre que il y a tikali ngape na tikali na mito biso mbalé tokokani mais tant o check na mingi na oyo o choqué o wana idée na eza ya sa crise akufa c'est ça en quelque sorte hein idée na eza ya sa crise AVC akufa parce que tout ta la pète maman oyo ndé nazala na yi maman comment ko lâcher nga si facilement boy. Non, bato musu ba supporter makambuti. Bato musu so makambuti kotier na mutu alali o raisonner, ala muki o raisonner. Tu omona ka kan akabwani. AVC. Eze loko eboma diana.
eze loko eboma diana ba charger ye yo zo bimana mwana nanga ozo bimana mwana nanga asana mobali mobo asana poto atindela ke moi $100 bobenga ke suna théâtre té atika na moi mutu na mo rapesa ke moi 200 moi 300 permettre ye afuteli bana Minerval ye moi azana moi méga asoma moi pantalon asa moi nini sani boke bo baby si na mutu wana e komi na tongo bana ba oluka lipa olia bana ba oluka sukali akokite a péter ba plan eloko eboma yango wana bato babomai eza ba comédien na ba sortie médiatique ya gabe azolo ba ni avec ta ko bola di ba mbombolo ba sortie médiatique mo ya mbombolo matin midi soir ko bimana ko mwa belle vie matin midi soir na ebiso idée na bango ezali belle vie belande à kotandako parce que vous accélérez quelqu'un pour rien. Vous accusez quelqu'un pour rien. Biso nyonso na bato ba olobaki ba bakuka na bato ba olobaki ba famille bota tout le monde qui na affaire o mutama beza sila. Mais pourquoi les gens n'arrivent pas à voir ça si la vérité ninga na bisaki boyi que ya sila yo ndoza mabe na makambo yo. Peut-être ce que hier jour pasteur de la foi bengisaka bango bangai ba solo là. Un grand homme de Dieu comme pasteur de la foi lelo na kata mboko yo afukami pour senga bino ba comédien pardon. Pardon, on est en malédiction. Hein. Ah! Nata la vidéo, on a un ndaku, on a besoin de prière, on a dit, na le langa moli ko ambetu. Mais comment on peut permettre makambo e comme à niveau? Maman ça ramon makambo ni ekendi. Na ebisi yo, nsamba batela biso. Abatela biso. Soki ka makambo e continue boy. To yo kasko ba histoire ba, ya mabe ko mamota kufaki, ba enlevaki boy, ba salaki boy, bata sila ba côté la bata belle vie. Makambo ekendi bongo. En tout cas, ça fait très mal. Émission Salinga Pasi Makasi et ceux qui n'a continué en haut Toroloba Mabe Mingi na banza photo 6 awa mais na message moko ya munene ya Roloba na maman Olive Lembe Kabila ex première dame na biso ceux qui ex première dame ils a raté bo comprendre tout chango ex parce que ya zalaka première dame na biso. Cause à la première dame, aux moto à train, aux alara moto à train. Et puis même les lots comme ex première dame, mais aux visible, aux PK moto à train. Est-ce que moyen yako aussi les sabuzoba o ezali mama? Ce qui moyen kozala aussi les sangwe kozala malamu mingi. Parce que nanga munanga, nga ba analyse nanga. Na komi ko comprendre, pe na komi ko mona ke mama oza base ya séparation ya bandeko basi mibale. Si. Soko zalaki à l'auteur te moi otia bango oluka kimia parce que maman mon côté na kovana ndako na ngabo Brian na adasa basolate na yebi peke basolate aller dans un voyage dans un adasa na kenae dans une atiki Brian non maman zara bongo te to na voyage na mwana nga liboso noko wa mibala eba ke ya okende pe na vacances wa liboso tong na kenae na vacances, pas mi balé paquet. Personne n'est lésé. Oui. Personne n'est lésé. Moutouna mtakenda ina tournaye. Si. Maman ko kabolate. Jamais maman oko même de tozarana bana nanda kuboe. Soki yams mutasala kinga mabe. Jamais nako yams azate na vandisi balé bandeko na ina ndesa bango mabe ya yams. Ndeko na bino za mabe. Tala sala kinga boe. Pourquoi pas na vandisaka yams? En tout cas, bureau ya maman Olive, bon revoir likambo oyo, et aux alikantimoka malam. Donc on a passé aux paroles. Sur aux allées Laura Roloba pour que tu conclues. En fait, moi je dirais à maman Olive personnellement. Maman Olive, non, s'adresser plus à maman Olive. J'ai beaucoup d'estime vis-à-vis de vous. Depuis, ça date pas d'aujourd'hui, Nazaranabe. Estime ma casse, c'est pas na yo maman. Maman de à bomba kabana maman moka yebisaki nga bano nde maman na bango akofi boye bakomi exposé na tuni maman na nini abi papa na bango soka azui mwasi mususu bano lobi bako mape na balabala bandoki bakoko mape bandoki bakomi exposé na makambe belé donc papa azali mais moto a batela kabana eza maman maman batela bana
maman Sila, maman Bellevie, maman Olive, pas tellement banomi balé Sila na Bellevie. Bana so ba oyo kila moboti te moboti apesa bango punition. Apesa bana nyonso punition. Lokola moi no asala ki mabe, il faut na revaloriser moi no ko ya yo kapasi au père de bana misusu bongo. Moi na muso akokufa. Akufi na dette morale na yo no kufa be po maman muta salinga mabe. En tout cas, moi na muki abeta kambona bakolo babina re. Voilà. Maman Olive, en tout cas, le roi maman conseille encore plus. Voilà, merci beaucoup. Émission Nabiso Suki Awa, merci. Bandeko, Borodland, émission Nabiso, beau partager, en beau commissango partout. Vérité, tika la vérité, bah par la vérité, maquillage. On était obligé, on était censé de faire cette analyse sans nez de trop et comme mabé, et aucun mabé. Au revoir, à la prochaine. Au revoir. Saratola TV, la chaîne qui assure, qui assure.